eloko na koloba edino image fimbo continue kaka frapper bango na fimbo edino image eloko na osenga yo chicoter bango edino image banza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image ouais Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours de 13h à minuit. Ouais. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké yangulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekoteku, haricots, madesu et autres mfumbo. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango.
Thank you.
baby you haikufi babi grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence ote veut dire oumela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 babi agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Rue Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence oyo yete veut dire oumela te pona kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo oumela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso eloko kitoko vraiment ngo iumela atinda biloko ne kaka awa po biloko ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilia ndambu tina ndambu vraiment ngo ya ndamba tinda ndambu so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rue Lion numéro 25 umela